Bombote na biso bonso bandeko balandi ya Congo Suisse Télévision. Ngai Mariana Tabunazan esengo mingi ya représenter bino émission na bino elengi ya Congo kaka ndenge ezalaka. Tobetaka masolo ya Congo, tobetaka politique, tobetaka musique. Kaka ndenge ezalaka masolo ya Congo na elengi ya Congo. Lelo tozali awa na siège ya IDPS. Na commune à Limete. Po yango tobengaka ngo ndaku ya ezalaka ndaku ya Papa Etienne Tshisekedi po akufi déjà. Mais ezape ndaku ya président Biso Félix Tshisekedi po ete aza mwana ya IDPS. Toza na mabele ya IDPS lelo eza arrivé à corps ya Papa Etienne Tshisekedi tokobeta masolo wana na bandeko baza awa po tomona eza ya koyinda kermesse ezali tozo mela tozo sepela po babi matango eza matanga te eza nango feti po eza esengo po ete papa na biso Etienne Tshisekedi akufa il y a 2 ans lelo bembe na ye koya et ko beta pe moi tourne na IDPS kaka ndenge ezalaka mais avant na kota na vif ya sujet na ngapo ete na zape na invité mususu o to ko beta pe masolo kaka ndenge ezalaka ya politique avant na kota na vif ya sujet na ngai je dis merci beaucoup à mon réalisateur Dani Akani je dis merci beaucoup à Papi le Congo le superviseur mobali ya Pembe Kane na bengaka yo je dis merci beaucoup à John Simao bébé ya poto kaka ndenge ezalaka yo na bengaka yo bébé ya poto kaka ndenge ezalaka alors sans plus tarder na koyamba invité na ngai invité na ngai o ezali papa Make hein allez Make yena bien le conseiller sango ya kalamu kaka ndenge ezalaka papa Make bonjour bonjour maman papa Make lelo na ekokuta yo awa na siège ya IDPS na mboka ya papa Etienne Tshisekedi o auti kokufa toza na Limete tomoni batu bazebele tomoni kermesse ezali batu bazomela bazoli esengo kaka ndenge ezalaka feti yebisa biso expression na yo nini oko loba impression na yo za nini par rapport ya lelo ne tokuti bandeko na biso ebele bazali awa na kati ya siège ya IDPS mama bino bobengango na kombo ya commune ya Limete menga na bengango na kombo ya quartier démocratique parce que awa nde place siège penda ya démocratie bandaki na cadre idéologie bana ki nyonso bayebi bana monde entier bayebi vraiment ande penda to na kati ya commune ya démocratie et bandaki ne masolango ezande awa basi nde yango commune ya démocratie kaka nde auti koloba mais commune yango pe ya démocratie tomoni batu baze ebele bazozela kaka arrivé à corps toyoki yo babi corps ekoyati 22h mais tozana nous 13h mais batu baza full ebele kaka nde bokomona na ba image na bilili Dani Akanya kolakisa bino full eza ebele makasi yebisa bana poto sepeli na ngote kaka ndenge ezaka papa Alain mama na be mission nyonso na leki na koyebisa o lelo tozo lela te lelo nde toza na mokolo ya esengo lelo eza mokolo tozo yamba ebembe ya papa Etienne Tshisekedi na esengo parce que lelo démocratie biso to lukaki na mboka ya Congo yango lelo kokisami yango nazoloba na yo na ko bandela med fois lelo eza mokolo ya esengo o mona bandeko nyonso bazwami awa balati obeba pembe ezali signe ya esengo signe ya paix eloko na koloba kaka esengo etondinga na motema nazozanga même na maloba mama voilà esengo etondi biso baso na motema pona kotala arrivé ya corps ya papa na biso Etienne Tshisekedi mais lelo papa Alain torobeta pena nous pe masolo pe ya politique masolo pena moni ba prophète ba koti makambo ba politique prophète Benjamin Kawanga alobi boye que président Félix Tshisekedi aza présidenté na yebite pona ya robenga ye nani soki pa robenga ye mwana musala na yebite comme nini na robenga la préponga na yebi que président Félix n'est président mais yesi ko prophète Benjamin Lobio président Félix azana ye présidenté par rapport à ça papa Alain yo mona ngonde mama na koyebisa yo eina bayimboka ebele ba obosana mokonza mboka azali moto yo koyeko sakana na ete ya kotanga kombo na yo bena bozoba na yo kokotisa koma mokonza mboka na kosenga justice congolais ba ya bongo il faut ba s'en charger na bango mama mosala ya procureur général de la république nde yango wana moto ya simbi mokonzo ya mboka na asali a commettre infraction na koma mokonzo ya mboka mokonzo ya mboka za na temps kotuna ye motuna te mosala ya procureur général de la république yango wana mama réponse na ko peso yango wana mais na koyebisa yo mama makambo oyo na yoki na entre guillemets boko benga prophète mama toyebi ba prophète ya solo na mboka oyo mais wana i prophète te mama ngana ko porter ye plainte mama et tant que qui na ko porter plainte en tant que citoyen congolais simbi na mokonzi ya mboka
Asimi na mokonzi ya ba Congolais, ya plus de 80 millions de Congolais. Yoko lobanini que so corps ya papa Etienne Tshisekedi ye akokufa 3 jours. Maman sere ya yebani na batu baroboma mokonza mboka. Ya yebani na batu baroboma mokonza mboka tokotika na babasakana na régime o basakana ki. Régime elekaki batikaki bango baloba ba bêtise nyonso mais na régime na biso ezali état de droit. Na état de droit epesi ondingisa ya kofinga te. Mais yé papa droit ezali etozo état de droit na lingala ezali mibeko mboka ya mibeko. Soko buki mibeko l'état kosala musala na justice kosala ben musala na ndenge sengeli mama. Mais prophète pe Benjamin alobi yaza prophète. Afingi te alobi mabete ya alobi boye. Selon lui mama nakokatona no maloba mama. Oyebi ke koloba déjà ke moto kokufa mokolo tel boye mama oyebi ke na justice makambu ya kibondo ki bayebi yango te. Raisonnement na yo wana koloba ki akokufa kolakisa biso na justice akokufa bendenge nini. Akolala kaka boya akufi to yo yebeni na bato bakoboma mais prophète Benjamin kaza terroriste. Prophète Benjamin, papa Alain nayebi ke yo poza oza membre pe soutenir rapé moi IDPS kaka na ndenge ezalaka. Prophète Benjamin yaza na ye mosala nza. Prophète Benjamin lobi yaza après Jésus c'est lui. Donc maloba na ye kokokisama. Moto nyonso soko lobi na obe makamba Jésus lobi yozalaka famille moko na Jésus. Wana tokokota makambo wana te. Soko lobi ke Nzambe aza papa leki na onani akosambisa yo. Mais soki okomi kofinga bakonzi ya mboka bayeba kokamba mboka bakomema mboka na nzela yo komi kofinga bango wana tokotelemela yo. Biso bokonzi na biso za bokonzi te ya kotika laisser aller ndenge batikelaki bango na bokonzi elekaki. Biso bokonzi na biso ezali osali mabe etumbu. Nasi okomona ba nyonso baza bato baza discipliné. Yango tosoloba ezali commune ya démocratie. Awa bato nyonso baza liloba moko te awa ba divergence ba idée ezali mais sauf que pona nyonso eza pona intérêt ba congolais mais maman makambo ya prophète wana na ko bandela mama nazo porter plainte entre guillemets prophète Kawanga comme ne susuna jamais Kawanga na ko porter plainte na ko déposer les plaintes na ye lundi na ko déposer plainte na ye ba convoquer ayebisa biso mokonza mboka ko kufa na modèle nini. Mais pourquoi yo kanga mikaka na likamba mokonza mboka na moni pe sali yo pe pasi mingi mama il faut sala ngai pasi pas ali mokonzi ya ba congolais aza mokonzi ya FCCT aza mokonzi ya kashte aza mokonzi ya lamuka te ai mokonzi ba congolais nyonso olinga ete se yembo nde mokonzi ya ba congolais nyonso aza mokonzi ba congolais mais komba ba congolais mama olinga to pe na chambre no lobi ya za président te mais ya ko kenda lobi peuple congolais andimi makambo wana. Voilà, peuple congolais ondimaka akoloba mais papa na biso prophète Benjamin Kawanga lobi tozalaki na ye na conférence de alobi na biso ba journaliste bato a média que asali conférence de presse na ye lobi o ezaki le 29 pour hasard rassurer que après 3 jours awa mon continent biso Félix Tshisekedi is die. Maman na yo mama bato mususu bayi bato kutu tokoyi kopesa bango importance te mama na koyebisa yo oyebi ke na koyebisa yo ndenge oza boye soki ngai nayebisi yo ke na bi mama yo ndenge oza boye okokufa mama okoki koporte ngai plainte na kokufa na lolenge nini yo faut koexplike yango ya lobi ke aza mosala nzambe alobelaki na nzela na justice basambisaka na bible te mama basambisaka bato na mokanda mama bakoya na bible te batia likolo boye mama papa verset yango ezalaki ni te okosamba nde na mibeko yango tobengi constitution na biso justice ezali ye mutu azosala mosala na ye mama. Bon, prophète Benjamin Kawanga toza leona ndeko na biso ale make ya lobi boye makambu yo lobaki hier na conférence na le 29 que président na biso Félix Tshisekedi après kobimisa ebeko ya ebembe ya papa Etienne Tshisekedi na Congo président na biso kokufa mais totuna ki pe prophète Benjamin pourquoi président na biso kokufa po biso tolingi na biso président Tshisekedi mais pourquoi yo lobi que akokufa ayebisi biso boye que président na biso Félix Tshisekedi Aza président, selon lui, Nzambala qui sait que ce n'est pas lui le président, président Koyama Kozala Mouto a Yebanité. Selon ça,
pour y aller pour na vérité des urnes il faut bima président il faut bima président Félix Tshisekedi dans présenter pour na yango yo lobi maman moto nyonso aza libre ya kolota bandoto na ye motema na ye lingi moto nyonso aza libre lota ndenge olingi mais koya koexpose biso ndoto na un espace public te soki ndoto eza na infraction mama bakokanga yo poza na video nango te babi mama tiela biso video totala obe bandoto na ezali te mama nakoyebisa yo na bandelo lisusu nakoporte ye plainte na makambo oye asali mokonzi ya mboka ye moninga na ye te mokonzi ya mboka aza protege na kati ya constitution mama lelo nakoyebisa yo eloko moko boye oyebi ke lelo Kongo ezozwa mbongo wana mama soki bapapa Etienne Tshisekedi babundaka bitumba oyo te me ngai na yo tosangani mpo tobeta masolo awa te babeteli biso masolo na bamikolo na biso balobi oyo balekaki balobi ezalaki so bobimi bwe botangi nkombo ya mobu nde mama bokufi liberté d'expression ezalaki te même régime oyo touti koleka liberté ezalaki te ezalaki na motema ya mabe mais lelo eza na bato ebele baza libanda te mama na koyebisa yo eyi na bato ebele place na bango eza na boloko mais mokonzi ya mboka alobi te towana mposa tobongisa mboka bareglement de compte olingi te ekomema mboka liboso te alobi bandeko na ngai FCC boya bandeko na ngai mpe ya kati soki balingi boya mama pour l'intérêt bakongolais mama tokoki kobomana te mais président prophète Benjamin Kawanga alobi boye mpo na ye lokola président papa alemake toyebi kokokangisa ye mais prophète Benjamin Kawanga alobi boye papa ale yoka prophète Benjamin Kawanga alobi boye mpo na mokonzi ya mboka na ngai nalingaka maseki te mama mboka oyo euti koniokwama mama lelo soki tozwi délivrance mama moto ayeposaka na mokonzi ya mboka mama tokosimba ye na nzoto te mpo biso oza Benjamin Kawanga alobi boye papa Félix Tshisekedi président na biso soki akozwa mbando wana ya liwa ndenge ya lobi c'est parce que papa Félix Tshisekedi asanganaki na bato ya parti wana inkoni oyo bino boyebi asangani na bango basali bacontrat bazwi bapesi ye bokonzi alors mpo na prophète Benjamin Kawanga bango nyonso c'est le prophète bandeko nalobi bien c'est le prophète président na biso Félix Tshisekedi aza moyibi lokola baoyo nyonso bauti koleka papa Alain ye a traité président Félix Tshisekedi moyibi parce que alobi mpo na ye basigné bacontrat mpo azwa bokonzi par rapport à ça papa le yo mona ngo mama ngai nakoyebisa o ngai ata bato bakolobake mokonzi ya mboka na biso elombe mobali Félix Tshisekedi azwi bokonzi bona kokamwa ye mama moto nini azalaki na leadership lokola ye moto azalaki te mama soki toke na dialogue ya Senko bavandaki bango nyonso na Martin Fayulu bango nyonso babimisa ye nde premier ministre na masolo na bango ye azalaki kutu te babimisi ye premier ministre mais baye konome nde premier ministre Tshibala mpo na nini président Félix Tshisekedi alobaki soki nomination ya premier ministre kozala na esprit ya corps ya Saint-Sylvestre te vaut mieux abambata pantalon atembolo ben na pantalon moko alobaki ye azo respecter parole na ye azo respecter parole oyo apesaki na peuple lelo makambo presque nyonso alobaki na population mama mokonzi alobaki soki lelo une fois eli kasho ya aner beko mama biso tokomaki na kasho parce que ngai naza moto ya tembe mama parce que bato bayebi ke nalobaka bosolo tokomi na kasho ya aner na koyebisa o mama lelo image ya aner ekochange okomona lelo moto so bakangi ye na nzela bakomeme na aner te bakomema ye pa juge naturel na ye asambisi apesi ye mibeko nazongi lisu na makambo ya prophète mama aza libre akosexprime mais tout a respecté baloi ya République démocratique du Congo okoki koleka na télévision teke obandi koloba oyo nyonso oyo okokaki koloba mama ngai nakokommettre infraction te mama parce que biso tozali bato toyebi mwa mibeko moke parce que tozwaki yango déjà na idéologie tofingaka te naza formé koto oyo base benda yango place omoni awa batutu batemi base na nga nde yango lelo ozomona na koloba bebo solo mama ye ayeba kake lelo ndeki toza boye lundi nakokende epa bazuzi nakome pe bazuzi na déposer kaka mokanda na ngai
tala moto oyo boye infraction na sali boye na tikeli bazuzi nde bazwa makambo ya main. Bon, prophète Benjamin Kawanga, kaka ndenge uti koyoka ndeko na biso alemaki alobi mokolo elende kokende pa bazuzi, po ete bazuzi pe basala mosana bon, mais prophète Benjamin Kawanga abakisi sukolo baboye. Prophète Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu aloba ete 4e président na biso akosala 32 ans. Mais tout le monde peut que 4e président, selon les Congolais, 4e président, Zaka président, ou koleka papa Joseph Kabila, a sali peut 32 ans à pouvoir, ta sala 18 ans. Selon le prophète Benjamin Kawanga lobby était 4e président, ce n'est pas le président ou koleka papa Joseph Kabila. Pour être yé Azaki Bokonzi, pour être succédé qui Bokonzi à papa na Laurent Désiré Kabila, donc à ça 3e président. Minute oyo 4e président c'est le président Félix Tshisekedi. Biso to tuni eboye. Yo loko lobi ete président Félix Tshisekedi azape présidenté. Donc selon toi le 4e président koya papa Benjamin ebisi biso kala mingi te bozo mona président azo kitala mabela Congo aza muto ayebani te, ce n'est pas aussi le président Félix Tshisekedi. Sikoyo ba prophétie na bango ekokisa marate. Prophète Simon Kimbangu aloba ke 4 président comme ça la 32 ans, sali pe 32 ans te. Siko par rapport à prophétie, mazo kokisa manango te. Yo koloba ni na prophète Benjamin Kawanga azotala biso. Mama ngai na koyeko loba ke ngai na sali moto yo na zabana speaker la raté na ba spéculation na bandi kaka boy na zwa mboka République démocratique du Congo zo tambola na bandoto te mama. Mboke ko tambola na mibeko mama, état des droits za Bible te mama. Na koyebisa mboke tambolaka na mibeko. Soki obuki mibeko kozala nde frappé na mibeko mama. Prophète wana na kozonga lisu na makambo na ye mama na lobi na yo lendi ngai na ko porter ye plainte. Mibeko bakolakisa ye alobi yango bien bi président Félix Tshisekedi kala mingi te akozala su na ebonga te nga na moni azolinga sala coup d'état. C'est que ya une armée. Ya une armée. Oh, soy lelo armée ayebi ndenga kozala frapper mama oyebi soki bakangi ona milice oyebi tumbu na yo haute trahison oyebi na peine nini bakotangela ye buku devant bazuzi bakotangela ye coup d'état oyo azolinga sala na obe na mboko oyo bakotangela ye buku kande balobi mais prophète Benjamin président Félix Tshisekedi azali na plus de 80 millions bena mokongo na ye akokoka komema biso. Mais prophète Benjamin a pesi biso argument alobi boye. Président Félix Tshisekedi aza président parce que président Félix Tshisekedi a changé kombo ya mboka te. Pona nini na lobi bongo? Tangu papa na biso Mobutu, Joseph Mobutu akufa, tangu ayaka mboka na biso Congo komaka Zaïre. C'est là papa allez. C'est là ba régime wana régime ote mama. Aza élite démocratiquement président de la République. Ko comparer te bato babomaki moto abenganaki moto po ya komane bo. Ya comparer te, tozo comparer te. Tozo loba boye. Alobi très bien que papa Mobutu a changé le régime na ye Congo oyo eza le Congo eza ka Zaïre. Pourquoi pas président Félix Tshisekedi aluka pe kombo esengeli pe na mboka na biso. Yango ya lobi. Mama Congo eza ligablo te. Mama Congo eza hotel te. Bandeko toyoka Congo eza hotel te eza ligablo te. Soki olongoli boîte ezalaki na kombo ya chéri ozwi susu boîte. Congo eza boîte te. Ezali magasin te. Oyo ezali soki ozwi o changer kombo. Mais ya lobi pona ye. Congo République démocratique du Congo eza kombo moko démoniaque. Eza kombo bapesa biso na balindele. Mama na lingi na tuna yo mama. Okanisi ndenge toza Congo boelelo so to lobi to longoli kombo ya RDC to bito cha kombo ya États-Unis. Ndemba moto kometa. Alobi pona ye ko changer. Kombo sala ke eloko te mama. Kombo eza nango kaka eloko bache motunde ya batu mama na koyebisa yo mokonza mboko tozwi aza na vision ya kokomisa be mboko musika mama lelo na koyebisa eloko moko bana zonga nono mama lelo bato bafai na Kinshasa lelo so na zongi no na régime eleki mama université ninyo ezalaka te na Congo bato ya régime bauti koleka batiki
na longo na université lelo lisusu yebisa ngo hôpital nini oyo ezalaka lelo na Congo oyo ezalaka te nyonso to ezalaka mama nangina tuna motuna mama ozwi courant kala ezalaka malamu ebeba to ezalaka mabe ebonga bino moko bozana ba réponse population azawa a témoigner lelo courant ezalaka te ma ezalaka te lelo na gouvernement na biso na koyebisa OK président Félix Tshisekedi batikeli mboka nde na mabele azolinga ndazwa mboka siko achango nde na rai ekende mama nayebisi yo ke ata bazwi Donald Trump bamemie awa akobeta marteau te bekan résultat mbamoko eye te mama ezali mokemo lelo na koyebisa yo Kinshasa eza na chantier mama soko tamboli lelo komona misale ko epe ezosala makana na Kinshasa te biso touti Goma touti bakote ya baolo mami bao Katanga biso tokendaki kote kuna partout mosale kosalama mpe na ngai nayebisa bandeko na nga bakinois tokanisa te ke Kinshasa nde eza République démocratique du Congo mosale kosalama partout la preuve ndenge mokonzi asalaki kaka campagne ya Kinshasa asala campagne de sina bamboka nyonso en parlant peu de partout bandeko bozolanda biso partout dans le monde na Congo partout na poto prophète alobi boye tango gouvernement ya sika ekobima papa ale tozo solola ozo pesa réponse na prophète Benjamin pona mayalobaki prophète Benjamin alobi boye pona ye po andima ke président na biso kosala musala malamu Kisangani ekoma première ville ya mboka na biso Congo pona yo omoni yango ndenge ni pointe ya lobi ete ville ya Kinshasa oyo ekoma province Kisangani ekoma nde mama yokanga nan mama 80 millions d'habitants 80 millions de Congolais to bandaka koloba likamba moto moko mama mena koyebisa osoka zoloba makambo wana komona vraiment motuna eza malamu te mama mais pona ya lobi bongo de Congolais yanga sekese batu na bandoto na ye abinzamba la kise bongo mama na bandelela yo basambaka na Bible te Nzambe azali tozo reconnaître ye mais Nzambe azavo papa na koyebisa OK vraiment na ebité voilà kaka ndenge bozomona bandeko Congo Suisse awa toza na mabele ya limité otobengaka lupangu ya président Félix Tshisekedi ba compatriotes pe baze belé mama bengango awa ezali fief ya démocratie quartier présidentiel ya démocratie ezali awa place pena idéologie evandi nde koto omona pena bato ebele baza bakombata bata mayele awa komona bazoba te bato ya mayele bato ozomona baintellectuel baza awa voilà kande balobi mboka o eza quartier présidentiel limité comme nango quartier présidentiel kaka ndenge ezali yo bomona lelo eza show po tozele bembe papa ya biso Etienne Tshisekedi donc show eza awa papa ale tobeta pe nanu masolo pe honorable Mike Mukebai yo moni makambo ngo ndenge nini makambo honorable Mike Mukebai tozoyoka pe ba rumeur pesa biso pe bana Congo ya poto bazotala biso ibetela biso na masolo honorable Mike Mukebai baye ba peso kezoleka ndenge nini maman makambo ya honorable Mike Mukebai des fois ça me fait très mal maman honorable aza moto ya lokumu maman mais na koyebisa oke lelo assemblée nationale provinciale bakitisi yango makasi maman okomona lelo moto akofanda boye akotenir ba propos moko boye na mawa mama nangina tuna be motuna moko mama makambo ya foyer ya président Kabila ekotinga na nini makambo ya foyer ya président Kamere ekotinga na nini makambo ya foyer ya président Félix Tshisekedi ekotinga na nini mama ngai plus eloko oyo tungisa ngai na eloko nga na koya ko défendre lelo pour la population congolaise ezaka ka intérêt ba congolais mama aza moto ya lokumu ça dit so za lelo honorable fo penda oyebwe bato fo c'est type vraiment non bato déjà faut mais yana bato mosusu soni mama
soni mama ngai nde omoni nga na ye awa yo muto komisi nga na sala attaque personnelle nga sala attaque personnelle te nga na osala makambo eza na intérêt ya population congolaise mais na koya te na koloba ndeko songolo pakala chemise na ye toboka mama na nation congolaise chemise na ye etali biso na nini sapato ya lati soki ye na mwasi ne baza na problème etali ngai mama il faut tokola mama tokola totika ba raisonnement mususu eza ya bozoba o tobenga ngo eza raisonnement ekomema mboka na esika moko te lelo na oyebisa yo priorité na biso ezali tomona génération ezoya na nsima na biso ejouir esepela na musala oyo pena bakulutu na bango basali lelo na koyebiso eza na bato baza parmi biso awa bapapa misu baza bazwi bashock na vie na bango mpo na lelo nga na otokoma libre boye mama lelo ozomona pulusu bapesi ye monduki te azawa oyoki masasi ebeti te mpo nani parce que liboso ezalaki bato baa na bango na tension ya mabe te mais bino moko nde boprovoke bato bokutani mpe na résistance mais lelo nde tozoteya bango démocratie ndenge ezalaka babande koyoka yango na masolo mais lelo nde bazocomprendre démocratie yango ezalaka nde boye démocratie donc eye na gouvernement ya papa Félix Tshisekedi mais mama instauration état de droit ekoti nde kala mingi te mama nangi na tuno question mama oyebike na kati ya constitution congolais nyonso so boye kokanga ye ava bomema ye il faut boyebisa ye papa toye kokanga yo mpo na makambo boye osali nde bakee na yo mais mama kokama bejipa bapeme ye ekangi moto mama pem akomi koya kokanga civil ezalaka te mama na koyebisa yo babi esalami ebele na régime oyo eleki mais lelo biso tozopesa leçon lelo leçon ya démocratie ozomona lelo makambo ekobongwana na kati ya mboka oyo mama na koyebisa wa mwana kende suma muke mupanzia mama oyebi eza na mboka oyo président Félix Tshisekedi nazoloba ngo chaque fois aza na motema malamu soki azalaki na motema mabe mais eza na bato ebele baza na kasho lelo mama oyebi ke eza na bato bakenda kobongisa babato mibale bato gungu na bato itebe kokolo mama bamilio ebima na kesa leta bato esali kaka bavoyage obe mibale mama na koyebisa yo me moto aliaki ne bamilio batambolaka be na baville amelaka ne bachampagne pourquoi président konzi ya lelo moto akosala makambo wana na kasho ndenge ozomona bakombata bazawa bango mo basuperviseur ya babulo tokitaka biso moko mpe botoye totali mosala ezosalama ndeni biso toolanda mais pourquoi pas président Félix Tshisekedi akoki mpe kopesa punition na bayiba mbongo ya Congo na biso kala pourquoi pas yali kaka bayiba nde sikoyo mpo asala justice na ye mpo na nini justice neza bongo alobaki yango bien alobi so tolobi tokende na baréglement sai tobanda koregle bacompte mamba kala mboka okende nango liboso te tokozwa kutu retard ye aza pressé ayi pressé peuple congolais mona clair peuple congolais zolotiliki peuple congolais lia peuple congolais kende kelasi mama oyebike na koyebisa o lelo na kati ya Congo eyi na bana musu batangaka kelasi te mpo na nini bapara bana makoki te mama eza normal te mais na kati ya constitution eprévoir ke kelasi na bana oyo wana ya mike eza ofele mais ezala nango aplike te moto mpa kotuna na gouvernement ya président Félix Tshisekedi kosalama mama na koyebisa yo ba projet nyo makambo nyonso oyo monaki da na constitution est-ce que oyebi ke lelo ekozala première fois bomona porte-parole ya opposition oyo ezalaki poste oyo des années vanda polele mais président Félix Tshisekedi alobaki porte-parole bazalaka no te porte-parole ya opposition mobimba porte-parole na bango ben moko wa ko bandako azana même titre si je me trompe pas na vice premier ministre aza même ranaye na koyebisa yo eza bongo pona nini alingi mboka vraiment alobaki même l'Assemblée nationale chargé à ECOFIN et opposition pona ni ba contrôler kesi ya mboka malamu mama na ebite bolingi motongo sala lisusu ndenge nini mayo ezalaki te mama mayo ezalaki te ezalaki moto moko akofanda ne boyabi lelo ba marche nyonso na ville ya Kinshasa eza te mama ovandi pena na ndako na yo okozwa ba décision kaka boye mama des fois ça me fait très mal
mais lelo to lobaka ya makambo tokolanda lisusu te mboka efo ekende liboso tokolanda makambo wana te biso toza bato tolingaka vengeance te toza bato tolingi mboka ekende liboso mama mboka efo ekende liboso. Voilà. Kaka ndenge papa Alain Maki auti koloba sango ya bana kalamu mboka efo kende liboso totika tribalisme totika moyibi po ya turo soko yibi en tout cas okende nao ba okende wa angenga to échange kombo te mama wana te mama prison esengeli na bato oyo basaba buke tumbo ezali makala oyo tobengi CPRK place na yo nde eza kuna okende kosala boloko ya makambo oyo osali po lobi kuna ya kobima moto atikali koloba bakangaki ministre ngai epi nangi naloba na yo mama président Félix alobaki kokota na gouvernement kosepela na yo te mama ozande bo oyende komine bowumbu ya population kokanisa te place wana yokote eza place oyende kolia biftek ayi parce boko travailler vraiment bosalaki blague trop mais cette fois-ci boko travailler. Voilà, en tout cas, tokomi kokoma na suka émission na biso ya lelo elengi ya Congo. Lelo tobeta ki masolo ya politique, tobeti pe masolo ya arrivé bébé papa na biso Etienne Tshisekedi kaka ndenge ezalaka. En tout cas, bana Congo, bana poto partout dans le monde bisika bolanda biso Congo sur télévision. Lelo tobeti pe masolo poto ya ki na quartier présidentiel kaka ndenge eza quartier présidentiel. Liberté de presse tolobaka nyonso tolingi bakanga na bango biso te ndenge ezalaka kala. Po na ba régime bango kuna ndenge ezalaka kala. Bakangi mais lelo loba na ndenge olingi osoko kosote kaka en tout cas to comme na biso lelo je dis merci beaucoup à mon réalisateur je dis merci beaucoup à okoloba mot de la fin mais okoloba na opesa mot de la fin pour être mission ezande ngai mot de la fin na kopesa yo papa le pona bike lelo za na kanda mot de la fin maman naza na kanda makasi moto a touché mokonza mboka a touché 80 millions ba congolais maman lelo congolais a eu valeur maman Congolais zagi na valeur lisusu. Mais liloba suka nini pesa na prophète Benjamin Kawanga. Pesa prophète liloba suka toyo. Maman, nakolanda lisusu nakoloba liloba suka langeza juste. Prophète yewana prophète Kawanga ayebaka ke lundi nako déposer plainte na ye. Ye amema Bible oyo na ayana vidéo ya bandoto ya lotaki amema la justice. Ye moto azana idée mokonza mboka kokufa akolakisa justice ndenge ni mokonza mboka kokufela ngai te akosamba na justice. Voilà kaka ndenge bandeko na biso ba utikoloba. En tout cas tokomi na suka émission na biso ya lelo elengi ya Congo kaka ndenge ezalaka. Je dis merci à mon réalisateur Dani Akani. Je dis merci beaucoup au superviseur Papi Congo na merci na président John Sima kaka ndenge ezalaka na benga bébé ya poto. En tout cas tokutani à la prochaine elengi ya Congo kaka ndenge ezalaka poto beta masolo ya politique. En tout cas ba combattant no sopesi bino mbote. Tokutani à la prochaine. Ciao ciao.